Kotuna famille c'est bazumbongo ya vice-gouverneur. Oh ya biso ville ki sasa. Fumu abanga moyo. Ndendo mbunga pesi mbongo ebele $5,000. C'est ba komisi na famille. Kende kotuna famille na mbongo yo distinguer première dame apesa ki. Un TPC bazu 5% vous avez bazuté. Kezaki na internet général linga omona bikolo nyonso. So omona na délégation wana omona ki Elombe aza Mokongo, Masumu Mokongo, Muyombe Gosi Mokongo, Yandi Mosi Mokongo, ba Congo bazaki wana soki 7 ba Congo. Non, wana papa tozoko ça c'est des choses de vrai bana Congo. Bana kisasa na bige sika na olo ba mama Denise alandaka yo Bumba Masumu te mokolo esoba finga ki ngai esobe yemo ka benga ki ngai na privé asenga ngai excuse. N'habite sur les qui a 5 excuses, mais la conscience n'a pas eu à Salaki Mabe, pas la transparence. Yango n'a pas eu à maman ou à sauter. Maman Myriel, ou à Marie-Hélène, ou à commis présente à phare. Mais Marie-Hélène, c'est actrice, n'est pas Myriel, à Salaki Accident Bolanda qui est à l'organisation. Maman Marie-Hélène a Benganga, Cordo Zava Pingana Bina Biro Yaka, a Bengue na Biro, le problème n'est pas papa Yondo Zali Cordo Biso Nabiso. Bon, habite sur les Zalaki parce que Nazaki côté à maman Livet. Papa, aimez la baroye, oh ma belle, oh yo pangi, aimez la bapresta, na banganga kisi, zote ko la nango, zote ko bima bakusu, zote ko zonga ma belle, no kopanga. Comme on a chaque fois dans l'organisation, il y a un TPC, ceux qui ont responsabilité, il y a toujours des irrégularités. Donc, transparence, c'est déplorable. Dans la podium, donc vous ne pouvez pas même comparer. Dans la podium, maman Mindondo dans le stade. Dans la podium, qui maman Iwaswa dans le stade, mais dans la podium, Bazole la Dadi. Non, mais soyez total, il y a papa Nabiso. Papa Nabiso Munduri, il quand même peut bien décorer. Et mon nous réellement vivant, président Fisson, c'est une appeler implication naïe. Oui, bien c'est que président Munduri a Koufaki, il y a groupe risque original, implication nanga, à nos sanzona, président Stissa danger chaque Congo, on a pessé mbote, to bundaki. Na famille papa Munduri, maman Yvette Munduri, na papa Gaou, to bundaki. Mais il y a que ça là qui nous peut permettre que je molimo naie pour y appeler ça yende mutazozwa. Donc c'est là un TPC qui était à la tête de l'organisation. Biso tout cela qui était. Mais compte tenu ça là qui n'a qu'à taper qui pour ça c'est mutamona qui gouverneur pour appeler ça bon. Il y a un mona qui est Munduri, aller la makina lolingo wana fikini. Bon, maman Mindondo pendinge moko au mona qui peut implication et mon vraiment vivant ça à s'impliquer qui distinguer première dame maman Denise Nyakero qui s'implique qui maman Olivier Mbekabila ex première dame s'implique qui bon mon équipe organisation wana mais oyo bon non qui que NTPC balobi bangote baza tête il y a programme yo les famille mais ceux qui famille ba pesi biso responsabilité wana te les faute à famille les ali manque à organisation biso ba artiste comédien parce que na landa qui affaire ouais les ali association des femmes artistes comédiens congolais ba s'organiser qui na bomoko ouais kambami na bobo Maman Marie-Hélène na Karine Pala na bobo babenga ki ba président nyonso o bazoko kamba artiste comédien nyonso po to meka ko s'organiser parce que ba moni bokabwaniza mingi pe to komi ko bela mingi pe liwa ekoti na kana biso nde ba mona ki banani bazoko kamba artiste comédien ezali président Masumu de Brendi a NTPC eza association Maman no Sanzo ya Pakosiko na président il y a Emonu Rema vivant il y a Douche Kapanga na JP Massamba Tokansa 4 associations on a des camarades artistes comme des congolais soki na des associations et botami sikoyo bomoko na afar
donc biso 6 soki tosangani nde tokoyeba kosala commission mpona oseki ya dadi famille bamoni ke réunion wana ebebi ngai nayaki na réunion wana babengisaki nga nga na ye nayaki mpe retard wana nasengaki bandeko nanga excuse nayaki 17h nga nakomi mbala moko président Masumu akati réunion apesi maloba pa président Elombe mbala moko azwi parole maloba na ya liboso koloba nini alobi anosanzo président apakosiko okoloba te mpo bamembre nyonso bayaki awa basi balobi na place na nga mais réunion ezalaki ya baprésident commission ya bamembre ndenge nini c'est-à-dire ke baempêche nga naloba donc na cadre toujours ya campagne oyo balansaki mpona kodéstabilize nga mpona kodétruire nga au contraire ngai naza artiste simple te nazali coordonnateur général d'une structure nazali na bato ebele nazo kokamba il faut un minimum de respect ngai napesa bango respect pourquoi bango bazopesa ngai respecter au contraire respect ça réciproque papa Elombe amankaki ngai na miso ya ensemble bon ngai na permettre kozongisa te natiki réunion esili na approcher Elombe toyoki yango malamu mingi te parce que na bamédia mpe elekaki esali ke na matanga ya papa Mundweri na matanga ya artiste Mundweri na morgue on dirait ozalaki na échange de paroles na elingaki esalema na papa Masumu après ekomi na esobe phénomène en tout cas eye kose répété na matanga dadi balobi yo lisusu oluki kocréer lisusu problème moko manqué président Elombe vraiment ozomona ezokende mwa bien te ezali guerre ya génération mpe ezali manque ya considération respect eza respect yango nayebisi yo président Masumu ye moto abanda kozwa initiative ya kosala association te bato oyo basalaki initiative wana ezali comédien oyo tobengi na nkombo ya papa bokombo na ekoya toza kaka awa mais na mokuse ngai natika komanke président Masumu te ata mokolo moko nayebi so ezali famille ya Mundweri mama Yvette apesaki nga procuration bayaki komona ngai balobi yondo ozali cordon ya artiste comédien signature je ne sais pas parce qu'à l'époque nazalaki pembe na maman Olivier yango nde babandaki kobanga mpo lelo namoni bakomi ocréer nga baproblème mais à l'époque ngai nde monamemi bango na 2010 mpo badéfendre basoutenir Kabila mpo babengama na Kingaka bakele ba Dubaï qui était à la tête acte wana ndenge omemaki bango mpona kosoutenir président ex-président Kabila et pesa ko pe moi lolendo non eza pona bongo te non eza mayele parce que nzambe ne mutezo pesa mayele eza lolendo te ngana tiko za lolendo te webi ngana za serviteur eloba mokonza mboka na biso chef de l'état président de la TNS alobi nous sommes des bangamba ya population ngai na mungamba ya artiste comédien cinéaste ngona mumbu na bango na musali na bango bamona nde natangindela bango même kit natandela prise de fois papa Masumu bakit na papa Elombe donc problème eza guerre ya leadership donc bazomona lokola artiste comédien moko pona bango balobi na nza na carrière te en plus natangi te pona bango kotanga eza synonyme ya kozwa te eza te soki otangi yondo oza na droit à vie bato batangi te nde bakovivre te mpo oyokaki même papa Masumu de Brenda afingaki ngai na kati ya salle moko areno abenga bolole nyama est-ce que makambango eza kaka to si non nga nalimbisa bango eza genre na bango ya komona ke bango ka bana droit à vie po bango nde babanda bango nde baosukisa au contraire l'artiste n'a pas de sexe l'artiste n'a pas d'âge biso tout oza artiste yango yokaki donc pour éviter to la musa susu ba tener wana eza babiloko oselekaki natika kofinga Masumu te mokolo esoba afingaki ngai esobe ye moko abengaki ngai na privé asenga ngai excuse nayebi te soki bayebisaki asenga excuse mais na conscience na ye moko ayebi ke asalaki mabe parce que esika tokendaki kotala papa Mundweri na hôpital na Ngaliema tozalaki ngai na Chaka Congo moto abengai Masumu na kati ya procuration wana batiaki ngai nde coordonnateur ngai nde mona komelaki président Masumu nabengaki mpo tosala commission wana asepelaki te ye alingaka kokita te que biso to coordonner ye ka coordonner biso au contraire ça bongo te parce que makambo malade ya Mundweri c'était pas une TPC qui était à la tête c'est la pakosiko mais sika biso ngai nalataki maputa nanga nalataki photo ya maman Denise bango bake ko diaboliser ngai pa maman Olivier balobi na trahi maman Olivier ko motamo isu na photo ya maman Denise c'était comme ça na kati Ngaliema ngai na yebisi papa Masumu na lobi papa ozo yebisa ngai na longwa photo ya maman Denise po nini ngeza cha nanga na salaka nanga na photo ngai na leka nanga na photo yo ko pekisa ngai na nalataki yango pe pamba te po to benga ngo jalelo te eza jalelo te ezali
omoni lelo bakomi en fait tokozoyo mokolo mosusu to mekapena ko solola sur le plan politique artistiquement politique parce que yo kendaka na tous les deux sens wana mais lelo tozonga mwa muke na kolela ndeko na biso dadi ole tokota plus na ba détail wana et ko luka ko ça kanga été en même temps singa na za politicien batu baza politicien papa lombe wana zolo yenda za politicien pour apostila deux fois papa masumu as politicien pe deux fois bangonde bana bambiso politique bangonde ba politicien ngai ne munasa ka théâtre ce n'est pas dit ce qui na lati ma photo maman Denise ndeka na komi politicien juste ça pour na officialiser kaka bo maman pour na se kana ka rôle ba maman na soutenir ba maman dans ce sens là na za politicien na oti pe ko za politicien na za artiste na défendre kaka culture na kata ati au monde na sangisa ki photo maman Hortense Ngo maman Sakasavubu Antoinette Mobutu Bobila Dawa Mobutu Sifa Manya Kabila Mosa Muze na maman Olive Lembe Kabila na tchaki na kati maman Denise Nyankero au monde pe ba photo ngo ba komo tsana ba boulevard et c'est initiative nanga mais batu ba mona ngo eza jale lote eza mayele eza nde likunya nde zobi mapartia wana bazo ba ndenge ya zoko zo aller devant mais yo maman Denise ayambaki bango esa bayambaki nga bayambi nde bango na ba effort nanga me bango bayambami bayambi bango ka pona intérêt général parce que eza bakoyi ko yamba tout le monde so kezaki na intérêt général linga mona bikolo nyonso so omona na délégation wana monaki elombe aza mokongo masumu mokongo muyombe gauche mokongo yandi mosi mokongo ba Congo bazaki wana soki 7 ba Congo wana papa tozoko ça c'est des choses de vrai bana Congo bana kisasa na bige sika na olo ba maman Denise alandaka yo bumba il faut pas se contenir compte na ndenge pe politique ezalaka omonaki même gouvernement po ebime joki à peu près 8 mois pour na kotala ke na basango so ba otanane na manyema ba otanane ndenge moko pe na théâtre et sika distinguer première dame azako yamba ba comédien il faut se contenir compte na ba leader o bazo kamba ba comédien surtout na ba tribu pe omoni maman Olive sika yamba ba comédien ayamba ba tribu nyonso même balo comme ezalaki makambo ya NTPC allez maman Denise a pesi bango accès ya audience mais bango ba se contenir compte na géopolitique géoculturel aussi parce que culture au moins c'est là jimbongo pona to ya ba mongo mais c'est ça mongo c'est ça Mukongo yango na biso bazaki masumu mokongo c'est mokongo yandi mosi mokongo elombe mokongo masumu mokongo ba Congo combien papa nangai voilà merci beaucoup toza ba comédien congolais toza pe na droite et pas ya maman Denise toi na droite ou bien pas maman Olive mais justement yango to lobby wana ezalaki lokwa première rencontre ba bengaki bango pona kozwa kaka idée et après tant mususu ozala na ba penser o uti ko penser tant musu ba tenai pe compte nango te je pense que loko les a soulevé ba retenir compte nango mais wana ezalaki na nous premier contact ba luka ba yeba nini to ko sala ensemble et voilà moi mais moi je pense que merci moi je pense que les lo plus to ngai to zonga na makambo ya organisation pe ko le lande ko na biso dadi au leto vanda plus côté on a poto za toujours na posa na onde na epsaki tout à l'heure que to benga ki poto meka osola moi muke meto zo ki nous avons profité de l'occasion le quoi to kuta na okati na o esika to meka osola muke sur organisation ya ndeko na biso dadi kitambala sikoyo organisation et salemi boyant tunai na débit au bibino bozalaki te na kati ya organisation bozalaki te na kati ya organisation moi je pense que eza question mais na nini na volet oyo moi je pense que binomoko avant les événements bozana nous unité mais comment est aussi la bino possible bozala ini na moment ya événement moi je pense que vous devez commencer ya bozala ini avant ba événement et après n'attend un événement pour continuer kozala ini est-ce que ba association on attend bosala kabino bosali côté na bino ANTPC sali côté na ngoto kan sai côté na okune sai côté na boyaka ko se rendre compte na makambo bozo sala to na ba activité bozo pour ça to soki oza na activité obenga ba membre ya ANTPC obenga ba membre tokani problème eza problème ya toujours na biso ezali problème ya respect ya mutu il faut to sala réunion moko bengisi batu ya ANTPC mais na lobby banani association nini organisaki marche pour na soutenir Kabila à l'époque c'était la pakosiko to banani marche wana na boulevard du 30 juin ko banani immeuble des autres na place des artistes qui na micro no pas ya Gomez ici c'est cadre il est vivant to kenana kankokolo pour na kotala ba blessé de est-ce que moi loko de la pakosiko ça dit que problème o ezali ko causer msusu to sala kata évaluation te que ndenge to so problème après to vanda to so la izala kata pourquoi parce que il y a une politique il y a intérêt personnel et ça na NTPC
NTPC n'est pas à la cause il y a désordre parce que balingi unité té biso pa kosiko tozwaki organisation ya OSEC ya Pichu Maindo ya groupe ya évangéliste ya Devos a pesaki pa kosiko a pesaki NTPC té po ba bi na pa kosiko il y a l'ordre il y a la transparence. Maman Marie-Hélène, excusez-moi, au lobby lo moko ke tant besoin qui ba organisation ya Pichu Maindu bo pesaki ANTPCT. Donc ce qui ANTPC. Mais justement yom to uti goloba. Je te dis franchement, ce n'est pas moi. D'abord, ils allaient famille éprouvée, ils allaient le président, il y a Devos, et il y a eu problème. Atteindre, il y a eu un Banzangung, comme on a Pichu Maindu, Bengaki, Pakosiko. Parce que tout ça, c'est structure différente. Un TPC Zali, Pakosiko Zali, et mon Nourema Vivo Zali, Afar Zali, Bomok Zali. Na Tokanisa, ya Jupe Massambe Zali. Ça dit que Motomoko a eu problème à lobby, Babengi Pakosiko. Babengi Ngai, Nabengi Président Massoum. Nous avons un bureau qui est bien structuré. Tokomela qui a un TPC, Tokomeli Bomoko, Tokomeli Monurema Vivant, Tokomeli JP Massamba, Tokanisa, Tokomeli un TPC parce qu'à l'époque, Bomoko est acté, Afar est acté, Monurema Vivant, ils allaient quitter. Mais na Mokuse, Toye Kosala constant, que bande qu'on a vu, c'est ce que Tobengi Bango Bayete. Mais c'est ça, Yaki, Namatanga Pichu Maïs, c'est il a cotisé $500. Chargé à trésorier, il groupe il y a Bango Moko, il y a évangélique. Bon, mon ami organisation, c'est qu'on a plutôt mené des cas africains. C'était la Pakosiko. Deuxième matin, il y a Maman et Wasso. Nous avons sorti même 55 millions au niveau du ministère de la Culture. Président de la commission. Présidente de la commission, à l'époque, il y a gouvernement, il y a transition, Maman ministre, il y a IDPS, il y a Tubala, il y a Premier ministre honoraire, il y a PSMBOT. Et ça là qui est un TPCT, Maman Street. Au contraire, dans le moment où on a tout commis là qui paie, papa Massoum mais a quitté. A quitté. Tout na maman généreuse et quoi, le monde a maman Iwaso Aliboso. To benga papa Massoum même était. Ça là qui est en stade de martyr. Mais ba yaka matanga. Comme ba ba qui ça pas kosiko comme ba ndimi leadership nangaite balingi bandimi leadership papa kosiko te. Yeso salo quoi bango get fraud. Donc ceux qui bamoni que ba yé n'appelle nanga ba mona quoi ba mikitisi. Au contraire non. Bango ba ko zo problème ba bengi biso pe to ko zo problème to bengi bango eza to za ba structure. Boyoka nezate pour transparence ezate. NTPC bangi transparence te. Parce na transparence te. Yango na ebisi yo ezaka ka mama Iwaso te. Maman Miriel oya Marie-Hélène oya komi présidente ya Afar. Mais Marie-Hélène c'est actrice ne wana ya Miriel a sala accident bolanda kyango. Qui était à l'organisation? Maman Marie-Hélène a benganga. Cordo ozawa pingana bina na bureau yaka na bengi na bureau ayo. Le problème ne ezali papa yondo zali cordo biso na biso. Bon na ebité so ke zalaki parce que nazaki côté maman Olivier. Mais les lois, ceux qui les lois en plein rôle, c'est ça parce que ngai moto na yebansa bango na maman Olivier. Il faut te le bango parce que bozo ninga ko poser mitunate. Donc normalement nazwaki OSEC wana ya maman Marie-Hélène na komeli pe maman Olivier lettre apesa kimbongo na 2,500,000 babengi maman Marie-Hélène babengi bapesa mbongo na maboko na famille. Na qui pas premier ministre à l'époque tu la pèse $1,000 na qui pas SP ya PPRD Chadar a pèse $1,000 na zwaki soki $4,000 na pesa ki Marie-Hélène ndeto honora ki mémoire wana. Bon matanga ya suka ezali oyo ya mundangandanga. C'était bon on les a 4 matanga. Les lois NTPCP ba organisé ya papa Mondweri ya mais ce comme que bon auto na comparaison ya ba nini ya ba matanga je pense que ba organisation na bino eza ya ba matanga te objectif ya ba organisation na bino objectif ya ba organisation na bino exactement za nini. D'abord, objectif, il n'y a pas Kosiko, il y a plusieurs objectifs. Objectif, il n'y a pas Kosiko, c'est de défendre le théâtre à Congo. Au début, il y a un Congo, tout le monde qui est Tanzanien, Nigérien, Américain, mais tout le monde qui est théâtre à Congo, est comme au Bunga, est comme au Koufa. Bon, dans ce moment-là, y compris la politique, na quatre portes diabolisé à l'époque na régime à Kabila. Mais na bundaki mingi pour na défendre le théâtre na milieu politique à Congolais, na le gouvernement Kabila pour que pas considérer biso le quoi artiste seigneur. Pour ceux qui artistes musiciens bel bon na mbonge bimi na gouvernement ba même na free d'ici tantôt na end. Mais pourquoi pas les comédiens? Il y a un moment que moi comparaison en escale j'ai idée à comparer ba misena biso ndio moni théâtre ko tomba malele comme maman Olive lele comme maman Denise mais promoter na ngesa nani. Premier objectif à Pakosiko c'était ça, défendre le théâtre congolais comme Kolongola on a ghetto comme mango dans l'international. Deuxième objectif nanga ezalaki ko défendre les droits
ko défendre droit oyo eza ba fidélité papa makambo ya ba matanga eza parce que on moni comme congolais azali na droit na été théâtre congolais eza na droit te tol wana ne topé sa papa Masumu po papa Masumu azali na ba membre ya comité directeur ya Sokoda et société défendra droit d'auteur et artiste comédien. Bon, tout n'a papa Masumu parce que et belé artiste on a qui ça tokoi ko zala mususu soki to amuke 10 000 comédien. Papa Masumu. Oui, parce que yé mutabanda ki liboso. Oui, yé mutaza auteur ya malero nyonso, oui. Parce que est-ce maman Oliva ko sepela na makambo zo le ka. Ne belé mbongo apesi distinguer première dame apesi. Est-ce organisation zo ça on est na bato wana. Non, ezali NTPC to ko tsaka famille parce que soki to tse famille et boy copé sa responsabilité na papa Masumu pour amoni que aza ensemble na bisoté pour ya linga ki ko ensemble té. Dis-moi vous pouvez accepter que la lutte ya ANTPC ndé toujours espace ya marché pour ça difficile parce que baboya ki amoni déjà pour na ba loi FIFA mais la lutte na bango na dernière mi-temps ayo ko solana gérant ya nini biso ikambala ndé ba yango moni nazo pesa tor nyoso na NTPC parce que soki balobi ka stade ça dit qu'on doit stade ba sepe makamusus pour ba cotisation bimaka pa ya distinguer première dame pas maman Denise na ex première dame maman Olifité ba cotisation bimie pas ba gouverneur mbongo wane kei wapi webite dada tiki mosina bana atiki bana ebele mais mbongo wane zate soki na bando olandela on a l'équipe sika bisika ba couvrir mbongo et pas ba député pas ba ministre nous avons aussi la ministre est-ce que papa Lutumba akundama na cotisation gouvernement de kunda ke ndeni lelo biso to komo kundama na cotisation est-ce qu'il y a une particularité ça dit que l'artiste na mbongo ezaka ba mise biso to za artiste te papa na biso asala ke kwa fois papa lufwa ye wana bazo kunda na gouvernement est-ce yo yoki ba cotiser ba olele na fikile papa na biso makambeza ebele mais na sepeli ka ba artiste comédien ba yokinga na place balanda Masumu ba komo sepela ata balandi na bango ngaite mais ba komo créer ba structure na bango moko po ba se défendre mais na ebisi bango ke ko kabwana et ko pesa solution il faut to sangana ezola kisake na kati ya théâtre pouvoir ezate mokonzi azate mutu na mutu akomo vivre na ndenge na ya na ebisaki bango ke ba considérer ngai ndenge ba considérer ngai te parce que titre académique ezate non ngai naza na mission Nzambe depuis 2010 nous avons une initiative à créer plateforme lobby te association mais la plateforme c'est na lobby to ça la même gouvernement ya ngai président Masumu azala fils président Lombe azala président Seisa azala deuxième fils président Juppé Massamba azala troisième fils président maman Marie-Hélène azala quatrième tout ça un phénomène imprécis 4. Et ça peut aider à ma bête. Pour un cordon général, vous ne pouvez pas comparer moi avec le président Masumu. L'association est belle. Pourquoi vous martelez quand on a combat non, parce que ça n'est pas Kosiko. Non, moi je peux m'accumuler avec Afar. Et avec maman Marie-Hélène, qui soutien. Oui, voilà. Mais c'est ça. Moi je ne peux pas me quitter à niveau Afar. Ou bien il y a Emmanuel et Mafio. Ceux qui ça la salle na simananga. Et ceux qui na salle na sima Masumu. Mais ceux qui na lobi kena za likola Masumu ezanga été. Ezali ba comédien na yemo papa Masumu. Et tozo sala ba réunion na Frida Mouche. Bokendo tu na maman Frida Mouche. Et to bande ko sala ba réunion na Frida Mouche. Même papa Masumu pe bande ko yana papa Ngalufa. Nana bande ko président Renault, c'était qui? C'était pas moi. Président bozo solution nini oyo lelo toza na président Betelo avant la passe na hôpital bino etake ba artiste boza na solution nini na parce que bozo kufa trop parce que président Masumu wana pas na passe. Bon, au moins sur na boye koloba, c'était toujours parce que c'est la NTPC qui était à la tête de tout ça. Bango so ba se Renault ba lobi à partir lelo mutako zoal koloba wezaka bodo. Soki bodote nani comédie toloba oxygène et si bon pour inviter des cocages pour na ba chauffement na télévision to vandaka si to zo loba boy parce que ils ont problème et ça les mi bozo poser problème par rapport à l'organisation au contraire ngai ba sepela qui tena participer na commission wana bon na kopesa nini yo za loko la vérité dans même temps kuna ezali makambo ya ba pourcentage parce que après distinguer première dame maman Denise Kotinda délégation n'est pas na kopesa la famille mbongo Masumu yaki na bato n'est pas na kozwa pourcentage
Bon, est-ce que ça normal? Marambozo lobayo oza ko prouver yango. Solo kende na micro na famille. Bino boza parti pris bonene. Na ngona koma mona ba journaliste bokoma soki bo moninga, bokoma ko kima ko ya ko filmer nga parce que il y a une particularité. C'est ça. Maman Nosanzo. Question nangai ezali lituna ya bato bazotala. Kende na famille ba oyebi so même pourcentage. Liboso a un TPC au pesa biso précision parce que zo lobelo koyo biso pe to moniter alors il faut pesa biso précision est-ce que c'est vrai makambo yo zo loba. Kende ko tuna famille c'est bazumbongo ya vice gouverneur. Oya biso ville ya Kisasa. Fumu abanga moyo. Ndendo mbunga pesa mbongo ebele $5,000. Est-ce ba komisi na famille. Kende ko tuna famille na mbongo yo distinguer première dame apesa ki un TPC bazui 5% ou zo bazuité. Voilà, ceux qui olingi okoki ko pesa bande konyo surtout ba comédien na ba o batala rabiso conseil ndenge tozotala bazotala yo siko nini senge to sala na ba organisation o ezali ko ya mikolo ezali ko ya poto communation. Merci mingi na ba ndeko nanga ba artiste comédien sinase congolais na ba onyoso bazoko landanga ezala ba artiste comédien ezala ba tonyoso balinga rabiso. Babenga président Masumu baebisa ke papa andimake ye mokote azali président ba comédien on dehors na ye Anosanzo azali Seis azali Jipe Masamba azali Mama Marie-Hélène azali Bobo azali ça dit que toza ebele na sengi na bino to ya tokuta na sina komeli déjà bango ba lettre ya collaboration ya soki problème ko ineti ma problème papa Masumu na kati ya NTPC bazui ba komeli pa kosiko to kutani to sali commission pour na to inviter des ordres nyoso soki be biso to zui problème to comme parce que d'accord soki lelo ngana zui problème Masumu yete ba ko juger papa mabe soki ye pa zui problème ngana kete ba lobanga pe mutu mabe na plateau za la diviser na sengi bino bomoko botika ko lobanga na finga ka ba mikolo ngana finga ba mikolo te na respecta bino mais respect za reciproque nde bolingi ba respecter bino pe bo respecter biso po bo pese biso toli bolobi artiste za na sexité artiste za na acheter artiste comme un artiste ça dit que ngana problème na bino te na sengi bino nyoso que ça soit comme na ba structure béré na sengi bino to sangana po na toye ba ko défendre théâtre po na problème à malade po na problème à liwa wali za problème za ko engager mboka na biso tozali na gouvernement provincial na gouvernement national soki biso to mi bimisa liboso eza pona ba intérêt na biso soki ezali pona ba intérêt na biso te to ko rendre baninga na biso ba kufi pasi te po batiki bana na basi il faut to pesa responsabilité à makambo na l'état soki omoni le Masumu Anosanzo nyoso wana ezaka parce que ba comédien net ba bande ko ye pa na mingi po baba no na mingi na Mama Olive po soki na comédie Mama Olive va répondre po ba ya souster ba ya souter bango moko ba si ba moni nzela ba komo kende kinga kati na nde na bango. Voilà, merci. Mais numéro na téléphone ezali 00243 code d'Amboka 81 93 47 75 00243 81 93 47 75 081 pardon 00243 93 pardon 90 72 18 066. Nana deux numéros wana eza na YouTube na WhatsApp au Komeringa. En tout cas, je vous aime beaucoup les artistes et comédiens, surtout na CP na structure ya afa ya ba mama pona ebi ke bango ba mama comme apesa ka bomo ba obomate ba opesa vie po pa ko sikonde za na donner ya ba donner ndeko nanga. Matoi mangongi teo yokela bango bazali soin princima ya pamba oyo bate ya kaye uta kaye pa ya mokili salela tango yozana bomoye linga yo salela ye o tango yozana bomoye linga yo salela ye o kufeza ya solo ngai beti na tempelo tango ifweni yanya salela tango mbeko salela tango fami amani mame amanela tango salela tango mbeko salela tango fami amani mame
fetivanga lulendo mama ngai betelo kuna tempelo mboyao mutoto tulundanga mutoto tukwendanga bika yimbidila bika tusa